moi frère Patrice Bonga Maka obeta qui bien au lobby que va ébissa que Jésus a là qui blanc a qui race na yote mais nous avons confirmé qu'il était mort pour toi. Qui t'a dit qu'il était mort pour toi? So ba kundi on va koko ba banda qui famille na yo to pe ba premier descendant na bino ba ozo mutolo wana ba ke na yango na planète place ba on baza tant que vous connaissez dans sa mabele makamni so ya okuta na kuna sa mabele ba procédure nini ko ya ko remplir kuna ko akoma na siège définitif les gens affaiblir super mais ya bana mibali et basi ba ozo bazemi mais ba bota bana na ba défi tolo de la vie maninga tanga koki de la vie tango sinfwe tolo de la vie boya tovanda tolo de la vie tango sinfwe tolo de la vie Nasida Congo tolo de la vie Wanti point motote tolo de la vie Mon entier c'est site tolo de la vie Topesi mbote mokili mumba bolanda biso bo mumesano tolobaye déjà que ngonga yango ekoki ngonga ya mupepe puisque mupepe bomba mena matadi mayo ya monde siko ezotambola pona ko rassembler bana bilaka nyonso tout oyo ba ko ksa mokano ya mvulus kimbang lelo tokutani susu bo mumesano na otozo benga lokola site na biso babengi tolobe la vie comme bomesano topesi mbote na imo grand réalisateur Mike Inso na Kenel et topesi mbote na otozo benga lokola papi gagne toujours ba courage oyebi déjà sika masoleil bandaka ana kata Maroc et dans le royaume tolobaye déjà que 444 000 livres avec 16 740 000 mémoires et ko pumola pe ekolongola bokese nyonso oyo ezotia mutu mwindu na kati ya kotelenga to pe na kati ya minyololo utakala bako balobaye déjà que mokili mumba ekokamola masobi to yebi bango pe to yebi bosembo liloba oyo bango batonga ebondeko na nzambe ko mutu lendo yamba nzabele ya donc to sengi bandeko nyonso ba messager mokili mobimba bo s'abonner na site na biso otolobi tolobe la vie donc pour la mokolo lelo to zebisa bino manaka matali définition de la mort. Tout ça va continuité parce que la sujet nous surtout le baga et ali ba livre où il faut dévoiler étape na étape il y a pour monter na biso le poso moindo puisque ba lobi cahier en charge c'est cahier en charge wana e ba no laksa biso makambo o etali ki bobiso sans que total na livre ba mindele o ezolo ba vérité et ali ba livre o e kobima comme témoignage ya kosilisa to pe kolongola mutu moindo kati na tembe o mundela latisaki epona atelemelaka bo moto na yemoko. Par exemple, tu le déjà que bakoko basalaki mungu amoko boye ezali médicament ezobi ki ça va tension ezobi ki ça va cancer ezobi ki ça va malade ezobi ki ça va hernie ezobi ki ça va appendicite akiste mais mungu wana lelo yo mutu mwindo azolo ba o mungu ba sense ça veut dire mundele mutu ayebisi yo obenga bakoko no ba sense tant yo obenga bakoko no ba sense moi ba visiter ezate spirituellement et physiquement mais tu le lelo que confirmation ezali puisque bakoko bakufate bazali na ba réservation planétaire. Notre planète et la réserve des esprits. Dans la définition de la mort, on a déjà que les morts ne sont pas morts. Mais tant que tu peux se réserver quelque part, et les moutou, tant que tu motolo na yengana bakozwa yango bakundi yango. So bakundi yango bakoko babandaki famille na yo. Topé ba premier descendant na bino ba ozo mutolo wana ba ke na yango na planète place ba bazali ba simbia mukolo oyo okufa ba ngo ozo mutolo wana ba ko simba yango bo ekomi chaîne d'attachement na ekobima ekoluka otina kati ya tombo place kokundaki yo ekandi yo ana mutolo ebendi sinzoto oyo ebombana na kati ya poso oyo tozobenga lokwa corps physique. C'est que nous déjà que les rapports sexuels à moi, c'est mon bal, il faut que poso ya pamba. Mais nous autres, on a une sous intérieur et où ta kanakatia, la planète. Et la planète, on a mon monde une fois, le voyez, la planète, c'est naïe. Alors, vous voyez, ma bombe ni poison à la planète, puisque la planète, on a et ça va sur la vibration. Et so vibrer nous autres, on a vu ceux qui ont activé mon champ magnétique pour notre fonctionner et tant que battu na katia mon kill. Tu vas dire que moi, il y a la planète, puisque moi, aza munene koleka mabele ekota na moi mbala 1500 000 fois moi place etelema na espace kuna likolo ti na mabele awa eza na 250 millions de kilomètres carrés eliko baka nzamba sala moi yango atele biso banzete pona nini po edimna ka température à chaleur à moi de façon toujours à chaleur moko oyo ekozala kitoko pona kobatela bo moi na biso.
c'est que dans la réalité on est la sabiso c'est que et la sabiso que banzete ils ont pas place monsieur tokata banzete mais dans la place monsieur il est interdit au kata banzete le roi Mandela vient en Afrique au kata na désordre tonito pekisaï tonito pekisaï déjà que non échauffement climatique ils ont dépassé autre dans le degré à moi ils ont affaibli super mais ya bana mibali et basi ba ozobaze mi mais ba bana na ba défaut bana ba bota makizengi nzoka nzambe ta masala ki bana na kata mama asala ki jamais mwana bota makizengi makambo ya liwa ba ko baloba déjà que la mort est à lui déplacement planète ça veut dire to kufa raté mais ce muta kufi a okende na tunnel ya molili na tunnel ya molili ya misu na ekangami azomona te akozela sikoyo frappe. Il y a 5500 degrés, dans 5000 ampères, il y a un rayon soleil, et vous bêtez dans misu et tête les misu à circuit. Maintenant, vous savez quoi, vous avez dans mon kilo, on a autorisé, mais vous se retrouver dans le tunnel, vous avez molili. Si vous se retrouver dans le tunnel à molili, vous avez une administration spirituelle, les apuna, il y a un les autres zones de la makamu oyo, et tali liwa, mais quand tu liwa, tu peux approfondir moi mon pied. Pour notre parce que ce que vous avez dans mon kilo, on a autorisé. Tant que vous avez sama belé, makamni soit ya okuta na kuna sama belé, ba procédure ni ko ya pour remplir kuna po akoma na siège définitif. La siège définitif va trouver ba siège belé puisque ezali sans azali, moya azali, maya azali, ba étoile ezali, sama belé ezali, sama misisa ba nzete ça c'est que il y a plusieurs planètes. Et ça 9 planètes étaient au monde la conseil bat. C'est que biso ce qu'on a secret, il y a pour dévoiler 23 planètes. Oui, ça là qui 23 tablettes sacrées de l'homme noir, babengi 23 sceaux. Nakati il y a 23 sceaux, tu le vois déjà que Moutou Soka Koufi, Agelo Late, Ageli Felote. Tu le vois déjà que ça monte en photo, pour nous bangi ça Moutou Moutou Topé obligé à la Namakamou Occidentaux, Makamou Occidentaux, ils ont Makamou Jésus. Car la minute Makamou Nyosou disparaître parce que on a su Jésus. Parce qu'on a vu que Zambia pour nous tous les deux bandes appelées. Parce qu'on a vu que Satan a un diable été on a pas nassé. Mais bah Satan a selon par moi que Zabolo dans Zabolo Zamutu oh a déformé nature. Ne ba minde le bazo ko sabilo mbamba baza Zabolo. Pour bilo kwa nyo surtout bazo les sabiso et bazo les sabiso nzo te bando ko boma biso. Ya on te dit ça nous secrètement que ce qui posi boîte exécuteur au bat baliaka bo mona mo ba mutu ya nyama. Nous avons des nyamate, exécuteur, ezali, ba poswanzeta, ba oba, ba sangisa on a ba produits chimiques et l'ambia on sali ba pâte et ba pâte wana yangwana, mutazo liya yango Afrika ko mo na ah pour ne bifo mungu akitoko nous avons liya ba poswanzete. So le que ba africain nyonso ba ko découvrir que biloko nyonso mundela sala biso na makambo etali alimentation eza prohibé eza biloko mabe ce sont des poisons. Toko bois di yango toko sala ba autres zo ko benga lokola ba maison alimentaire ya biso mo donné tozo kende bo fréquence mo ki les a déjà changement. C'est que ba magasin lingo ba ndo telengana. Ba biloko ba engrais chimique lingo ba ndo telengana. Ba biloko mabe basi ba ndo la dessus la planche ba mèche po ezo be bisanzo to basi. Basi ba ndo ba ko le sous ba produit chimique to biso mo be mibali. Tout ça va produire na biso moko avec réalité naturelle au nzambe apesi biso. Makambo ya liwa bandeko esenge toyeba ete nzoto na biso batu ebombi si corps intérieur na kati na yango. C'est que mutu soka kufi nzoto ko ya physique ebebi et comme poussière mais poussière on est que c'est na mabele babengi yango matière première dominante. Puisque le roi mondela ko sa batu ke mutu utela mabele ozoma mabele biso toye to déterrer bembe o ekufa déjà pour là to tchango ngwa mesa pour na to comparer poussière wana na poussière ya mabele to la sabino démonstration que mondela kosaki abete masolomba mbamu pour na otcha biso na tourbillon c'est mutu akufa raté mutu so akufi nzoto bebi mais nzoto wana kati ekobime ko se déplacer tant que se déplacer et ko rejoindre ba descendance et que dans mon paradis et que dans mon lifeloté lifelozate lo lesate paradis ya mo mabele. Paradis, tu le vois déjà que Congo n'est pas paradis, jardin de Dieu, on va mettre la Bible, c'est le Congo. Et puis, dans cuvette centrale, il y a 250 millions d'hectares. Il y a forêt qui est collée sur mon kilomobimba. Il y a 100 chutes, banda Lualaba, qui nous ont banana, 4700 km.
Et à 26 grandes rivières, où ils ont boire Kanakata fleuve, comment ils ont renforcé, ils ont fait la force hydroélectrique, tu le vois, Bachwapa, Sankourou, Balukeni, Balubefou, Bakwangu, Bakwilu, Bamaï Belé, n'a pas bengi Boussira. Ça veut dire Maï Boussira, et la Maï Oyo, et l'équipe Maï Nion sur la puissance. Puisqu'ils ont renforcé le fleuve Congo, ils ont fait la force hydroélectrique, et on a américain, en 1903, ils ont calculé que le Congo a 2 saisons. Saison sèche, la saison des pluies. Batali na saison sèche, mai dimnaka. Et tant que l'appel malembe, batie ba point de repère ya ba shit, place mai ezoko beta na ba shit, ba on batie ba renfort ya ba dynamo pour étourner ka mai et bactiler vitesse. Mais na saison de pluie, mai vimba ka pesa na vitesse makasi. Après ba ko sala 100 millions ba câble connecteur. Nde ba réussir ko conservoir, to pe ko conserver énergie électrique plus ou moins 100 millions de kilowatts. Il y a barrage à Inga, mais il y a 100 millions de kilowatts de barrage à Inga, 30 millions déjà distribués, et 70 millions c'est encore caché. Donc, il faut la secret, il y a tant de dossiers à régler. Donc, il est beaucoup faté, pasteur la distraction, puisque tu y es pour tomber dans nos films. Vous avez beaucoup volé. Vous avez beaucoup d'école, l'enseignement est pas puisque le ministère de l'enseignement d'Afrique Mobimba a bloqué l'Union européenne. À l'université Lingala, il y a Swahili, il y a Chiluba, il y a la langue Union Afrique, il y a 449 langues. Lingala est la 450e langue où il y a réunir les Africains. Et Lingala a outi kuna musika na Équateur. Et pas à Kanzate, mais à Kanzate dans la place où il y a Zouakiam. Donc, quand on regarde la émission à la langue, tu vas comprendre que la langue, il y a le latin, il y a la langue, et il y a la langue africaine. Ça veut dire l'Afrique a la mère de la science, a la mère de l'humanité, puisque tout les autres développement du monde, c'est l'Afrique qui a débuté, qui a monté en poule, Moutoumouindu. Moutasagi avion liboso, Moutoumouindu, Congo, Koko Libengi, Kuna na Équateur. Asagi avion ya mabaya et avion on mataki 14 600 km na likolo avant babindele ba bomaye ba joie technique wana ba pesa yango premier aviateur mondial o ya bango soi-disant américain comme on a Monsieur Lizandier. Ça veut dire makamwa be mu contrôler la technologie to la sake mutu mundu même tasaki avion mutal boso na tembe abenga topé aya tout ça la débat contradictoire to bimisa ba secret nyo suko e bombani ya ko lakisa ke uta kala mutu mundu azaki na maele na e kasmaele na wan lelo etengami pona kozela yesu akoya mais yesu na machete mais auto zo benga lokola na bible azoloba ke akei akozonga lisuste obongo bino bato kozozele bongomone mu colonie. Donc zone na page ya makambo liwa to lobi ke mutu so ba kufi akenda na ba planète différent. C'est que so mutu kufi to kundie bakoko basimbaki mutolo na ye bakoningisa yango comme chaîne d'attachement et bimisi mutu nakata tombo place tokundaki ememi ti na planète ya bakoko kasi nzambe ndenge atia biso bato nde totambolaka atia biso organisme moko na kati ya nzoto na biso enregistraka mabe na malamu oyo tosaka na mokili babengi yango organisme plasmétique. Donc mutu akufaka tiaki ekoma na planète kuna ya bakoko na ye organisme plasmétique nde mutu bakotala yango eza lokola video ebanda olakisa ndenge otambolaki na kati ya mokili ozali na problème na banani tout basangisi yango nyonso tout après bakopesa position na yo c'est-à-dire so babomaki yo bakoko bakozongisa yo soki otambolaki mabe bakotya yo na prison c'est que baprison ezali mais baprison wana ezali felote ke o moto moko epelaka te lifelote obaki eza moto bakangi yango photo mpona kobangisa motu mwindu e motu ntango akokufa tokomona azali na banzoto oyo ezali intérieur nde tolobi ke liwa ezali déplacement ya planète corps physique ebebi mais nzoto oyo ya kati ekochange attitude ya vie ekevivre place mosusu yango tobi kaka kasi nzoto oyo ya kati ya libanda ekobeba kasi liwa ezali oyo tozobenga lokola moko mpe chaque liwa azali na définition na yango. Donc tant que akufaka ole to lelaka lelaka il faut toba nde to sa analyse akoyeba siko ke liwa oyo euti na direction ni biso bato tozali lokola bambuma nzete tokufaka te mais tokendaka mpe tozongaka nzoto na biso bato ezali enveloppe oyo ebombisi corps intérieur tolobaki corps kosala
corps causal tolobi ezali nzoto oyo mutu alotelaka olanda ko en France ozoloto en famille en Afrique soko tali omona ko komi na de nzoto olala en France lem solala gina maillot de bain nzoto oyo bimi na Afrique lem so bimi na pantalon na chemise. Donc, il y a l'importance, il y a un corps intérieur, on a bâti la carte, on se diriger. Pour que nous battre la bombe, on a vu et où mais la temps on a vu que nous avons bâti nous autres on a vu ça partout. Na étude dans mon corps, ils allaient déterminer pour nous réaliser promesse na la carte mokeli. Mais à chaque épisode que pour tout télingana, la net toujours télingana lelo. On a vu que corps causal, azali nzoto oyo tolote la randoto. Corps astral, azali nzoto oyo azoto chapso na contact na ba astre. Et dans le cas de l'astre, tu vois que l'esprit vivra à Kuna. L'esprit va dans le tout seul, tu dois couper en contact et va nous formuler la mission, va nous faire un secret à technologie, va nous faire un secret à invention, va nous faire un secret à fabrication. Il y a bilo basika. Ça veut dire bilo qu'on a sur monde là, donc on a mon lélo, tu vois que ça bilo qu'on a vu sur Iba Kakala. Bah tout fois biso, bah secret na un mot pour bon passer la cabiso pour bah que sur biso tout ça là, bah on va manquer produit. Il y a un moment où on a dit donc beaucoup pas sur nos choses on a tout le bail des années pour nous déjà déjà que tout le monde soit épice parce que secret bilo qu'on a a oublié mais là bon produit ba ko telingana ba yo fuka mais la biso ne to moni ba ivoirien nyonso ba comment ba porter na poto bazo même ba carton chocolat isa boumbu ba africain nyonso ba comment ba boy na poto ko sokola banda ko ba bisandenge na ndenge eza boumbu wana eza misana biso te. Misana biso ezo poto ba princesse na ba prince. Donc un princesse na prince baza bato ba vandaka or elingi bango diamé lingi bango ale bazo tinda bana misala eza ba mindele. Soko bana misala soko ba balola makambo ba komisa yo na ngai nde bana misala bango. Ba che biso na ba kayu tozo sala bimi tongo 6h ozo ma 18h tani no hotel libota nao. Tani ni yo mo ke se soulager. Tani ni yo ke ne pique-nique ko ke visiter nature. Puisque nous avons un salaire mokili, après ça, il y a un secret qui est tout ça, il y a un temps où il faut que nous ayons bon, il y a un maï, pour que nous ayons un pépéwana. Pour la nature, ce que nous avons la nature, et qu'on prolonge, et qu'on paye ça, et qu'on a longue vision. Donc, nous avons une découverte, mais ce que nous avons est dans la nature, et dans la TV, au milieu de la salle, aux autres étoiles, aux importances étoiles, aux importances sans athée, aux importances à moïté. Et ça veut dire que vous allez freiner. Donc, on dit que tu as un corps causal, et un corps au mutabima dans l'autre corps astral, et un corps désastre. Donc, nous autres, on a contact pour tout un ami, on va la réserve planétaire. On va faire ça secret. Ah, toujours les esprits bienfaisants dans les esprits malfaisants. L'esprit malfaisant, moi, je ne sais pas ça. Mais l'esprit bienfaisant, l'esprit Nzambé pour travailler en contact pour faire ça secret, pour dévoiler, pour développer mon kili dans le système qui est sans conséquences. Et vous allez soutenir que oh Pierre a wangana Jésus, ce soit les laki. Le roi Pierre a wangana Jésus, ce soit les laki. Europe, États-Unis, tozo ya na jugement. Bon la sabi so les laki donc Pierre a wangana Jésus. Puisque ce soit les laki en Afrique, bah ce soit bino wana on connaît ce soit ma paix. Et bah so au déformer na tiranza mi botubi en batonga et ko kaso les la ko côté to yeba ni solo ale les gars na mboka banane est-ce les gars en Europe ou bien les gars en Afrique au bino bobeta Yesu pour bobi bien ka ngana Yesu so les lagi kokodio ko mais so kokodio ba les la en Afrique pas la bino za raté oh Daniel ko tchake na libulo ba Lyon na Europe azate to yeba qui est ce Daniel oh moi salote ba bomo lagi libanga mungwa tozo ya kuna poto mona libanga mungu oba bongola ki mwasa lot onda maboma mokili nataka Sodome na Gomorrhe bola kisabiso mokili Sodome na Gomorrhe ponza mena boma mokili te wana za ndenge nzambe swa yebisi biso puisque bino mukanisa ke nzamba solika na bana Israël mais sko ba sola na ba congolais lilo bana ya loba déjà ke kotelingana te mais ke koksa mokano ya mabomba ni nyonso donc tozo na corps causal to le corps désastre tozali na corps o tozo benga le quoi ésotérique. Corps ésotérique, et ça fait toujours nous autres, quoi, ils ont quatre nous autres, on a vu ça, mais il y a un moment où ils ont nous autres, mon bimé, ça écoute. Donc, nous avons quand on a mato, il a vu ça, viens ici, yaka, pour oyo, quand on a vu ça, nous autres, on a vu ésotérique, il y a un moment où ils ont exorcé. Donc, exorcisme, et où tu n'as pas dit, ésotérique, on a vu
tozali na corps oyo tozobenga lokwa électrique ou mental. Corps électrique ou mental ezali nzoto oyo ezokotia courant pour la manifestation nzoto mobimba ya biso batu elakisa bomoto na yango. Nde babenga corps électrique ou mental. Et corps électrique wana yango nde mutu ebendaka ba champ magnétique to ba vibration planétaire ezokouta ba planète différent ezoya ko activer biso pour fonctionner na makanisi na makamundenge na ndenge. Nde tolobeke moi aza cerveau moteur à mokili. Pour ce razate colonne vertébrale ba pignon sur gumba mapé bato ba kotambola te. Tozali na corps sublime. Corps sublime ezali nzoto oyo Nzambe apesa permission pa ya bato ba otambola malamu na mokiso ba kufi ba nzoto ba ndobimela biso na yango yango nde babengi sublime. Donc corps sublime ezali nzoto oke muta kufi nzoto physique baby. Mais soka bimeli yo omoni na nzoto mususu ko nzoto wana jo yango nzoto yango to bengi yango sublime. Teko ba nzoto babengi lokola corps antécédent. Corps antécédent to lobaki ezali nzoto ya suka o ba fantôme batambola nango bato batambola mabela kata mokiso ba kufi ba nzoto ba bimela biso na yango eza ba nzoto moko ba bengi yango antécédent. Eza ba nzoto moko eza na makasi te sila ka so kutana muntu ko akufa abimela so abimela ko na corps sublime ala palpité. Atoka ngono de Jésus au kimate mais o sublime ya antécédent so sopele mai ko nzoto wana e panzani. Le roi monte au Boageli à Momaï, elle est couffée, mais et bimisi, autozo benga lokola, milinga. Là, on dit que Moutou soka couffé, attique la rabisso maloba. Maloba na bengi yango la munition. Donc, Moutou soit le mot koufa, azagada la sensation. Donc, la sensation naturelle ou indicakaye, qu'elle y a mes yeux, les camons, ou les yeux, là, nde, à côté de maloba, maloba na bengi yango, autozo benga lokola, la munition. Et Seigneur n'a besoin de beaucoup de croix sur le cimetière pour nous ceux qui sont morts. Pour te le voir déjà que la croix, ils ont des pentacles magiques, ils ont des clés, ils ont des esprits à battre, ils ont des coups, ils ont dévié. Dans les lots, ils ont des ils ont des coups dans le Congo, dans les pays d'Afrique, mais l'esprit n'a pas de même dans le poteau. Ils commencent à se mettre dans les usines, dans les machines. Ils ont des coups dans le battre. Mukoto buka ba kwa nyonso ba to nyonso ba kokima bato batanga ba na prison ba perdre le contrôle. Ça veut dire il faut buka ba kwa pour libéraliser l'esprit na biso nyonso okufela ndeko aya ba visiter soutenir ndoto c'est kana en prison. Pour nzamba sala ida ke mutu soka kufi il faut abimaka yaka ata na ndoto pour na kopesa continuité. Pour ya comme esprit ya comme na capacité. Soka zo bimate c'est que ba kangie quelque part. Il faut se contrôler de la makamwa c'est que toi ndoketi na ba cimetière pour ça ba prière de délivrance des morts. Que nous avons fait mais tout ça il y a prière il y a délivrance pour na milimo ya bakoko o bazali puissant na divinité ya Nzambe bazoyer ba mema na monde na bango puisque biso tona posa nae soto ke na ba cimetière ko tcha ba fleur ko tcha ba bobeto na ba cimetière ya mwana mte ko constituer bondeko na ba tuna msonyo so ba okufa mais soto isolé bango tozo ke na ba cimetière te to ça le côté tozo kanisa bango te eza le la séparation quand on dit to boy séparation entre biso na ba mort il faut bonde ko ezala ko bapesa biso ba mabombani mais ba mort ni oyo okutana na bango ya mabete ya banganga te ya bandoki te mais ba mort oyo bazali na divinité ya Nzambe se ke to bandoye basikoyo mutu so akufi ko lela changa changa te mais to identifier liwa wana oyo okufi okufi ndeni ba bomio ezani poto identifier ba moto ye ba ke mutu oyo azali na voie ya malamu. Pour la définition de la mort, et c'est identification de l'esprit planétaire. Donc, pour la définition de identifier l'esprit sur la planète. Puisque si on est dans 4 saisons, biso en Afrique dans 4 wana. Mais biso dans 2 la saison par rapport à la saison sèche. La saison de pluie. On va dans 4 saisons, dans été, hiver, printemps, automne. Mais surtout, le but comparer à la saison, on a vu surtout au monde que été, ezali moula munene. Printemps, azali moula munke. Hiver, azali elanga munene. Automne, azali elanga munke. Ça veut dire dans 4 périodes, on va comme 4 saisons. Nous identifions que tu as dit dans Moulungue, tu as dit dans Moï,
tu as mon pépé, tu as la malili. Il y a 4 positions. C'est que dans le y a un lobby était pour identifier la définition de l'amour et c'est la définition de l'esprit planétaire. Tu as 4 éléments planétaires. Il y a l'esprit qui est simbi, monde mobimba. Tu as la moto, tu as la mabele, tu as mon pépé, tu as la maille. Donc, en réalité, tu as la koufi. Misunae et que na tinel ya molili. Quand misunae que na tinel ya molili, à cause de la 5500 degrés et 5000 ampères, il y a un soleil et vous bêtez la misu et tête le misu à la mou qui m'a se retrouver comme isolé à la place monsieur. Place où comme place à l'esprit. Tant on a kuna, tobi mutuso wa kufi asala aka 27 jours na sama bele 28e jour, dernier jour wa sanza bi maka pleine lune déjà le roi sanza ya mubimba baminde mbayi makambo wana mutu mundu ayibine makambo na lo bate il faut aller kola pour aller ba eloni ba bengi pleine lune eloni ba bengi croissance eloni ba bengi dernier quartier eloni ba bengi avant dernier quartier so de bilo wana te to repère d'équilibre na biso par rapport ya bondeko onza basalaki ya nzoto na biso na ba astre na ba nature naï atobike mutu so akufi asaka 27 jours na sama bele après 28e jour, dernier jour à Sanza, Moutouana, Bako, na bouger Motolo, na place par bazali na planète, et pour bimé comme chaîne d'attachement, et on a tombé à tout faire en Europe, et on a Cameroun en Europe. Sauf que les États-Unis, l'Inde, l'État, sauf partout où on va avoir esprit, dans la capacité, dans la limitité. Tant on va dans les 6 corps intérieurs, et pour bimé ça, et même mioti, place par bazali pour examiner cause ya liwana. Toujours le mouvement ovulatoire de saison. Dans le mouvement ovulatoire de saison, on a vu déjà que pendant les 4 jusqu'à les 14, moi je pendant les 4 les 14, ils allaient ovule mâle. Donc ça veut dire, 2 millions sur moi pendant les 14, il y a 100 ans tout les 14, les 4 les 14, et ça, c'est une échographie. C'est que l'échographie est un mouvement ovulatoire de saison. Pour que vous ayez la forme au sans abîme. Si vous avez la forme et vous avez sa naissance. Si vous avez la forme et vous avez sa naissance, vous avez un mouvement ovulatoire de saison. Donc, moi, je suis dans les 4 jusqu'au 14 et vous avez naissance de ovule mâle. Pendant les 14, tu le 21. Moi, je suis en et puis ça ovule femelle. Et là-dessus, au bout de la basse. Pendant le 21 jusqu'au 28, il est interdit, moi, je suis un rapport sexuel, puisque ovule, il y a 21 jusqu'à le 28, et ça, ovule, moi, je ovule raté. C'est-à-dire que ovule, moi, et rassemble la salité, nous sommes moi, si, pour la ébimissa, on règle, pour moi, si, azon a sika, azon conservation a sika. C'est que quand il y a ovule, il y a le 21 jusqu'à le 28, ceux qui ont un rapport sexuel basé, mais quand même, il y a autant de défauts. Puisque, basangani na kati ya bosoto. Ok, il faut que tu calcules, il y a un million de stop, il y a un secret. Mais à travers l'université qui m'a dévoilé tous les secrets cachés de l'humanité. La grandeur, il y a 510 millions de kilomètres carrés, puisque tu vois 510 millions de kilomètres carrés, mais après ça, il y a 5 structures. Dans 5 structures, tu vois qu'il y a un noyau interne, noyau interne et un noyau externe. C'est-à-dire que le noyau est la première structure de la Terre, mais il y a 2 parties. Noyau interne, tu vois qu'il y a solide. Le roi Bamapanga, le roi diamant, il y a 2,44%, à Paris, diamant 2,46% à Zate, diamant, je crois que vous avez été. Mais ça solide comme support pour protéger ma ville contre le tremblement de terre, contre le déséquilibre, contre l'érosion. Tout le noyau externe, il y a liquide, où ils ont la volaille, le mercure, ils ont le noyau externe. Tout le monde qui est la croûte superficielle. Croûte superficielle, tout le monde qui est mesurer, tout ça, surtout découvrir l'océan, il y a la mer, il y a la fleuve, il y a la mer, il y a la mer. Tout le monde qui est sous la troposphère. Troposphère, tout le monde qui est une couche épaisseur pour recouvrir et c'est comme un minerai. Ils ont plus ou moins 12 km d'épaisseur. Il y a une troposphère. Tout le monde qui est dans l'oxygène. Oxygène, tout le monde qui est mon bébé. Mon bébé, ils ont tambola solo
il y a biloko pour la babenga mo azote. Azote to le baki ezali makasa ya nyonso eza na couleur verte. Soki epoli nde échangerait comme couleur chocolat après comme pour dégager mon pépé na yango odeur na yango ezotambola mon pépé babengi oxygène d'azote. Cinquième structure de la terre to le baki toza na manteau. Manteau to le baki eza mabanga e uti na sama bele e bimisi mitu na yango kino likolo ya mabele. Toyeba le secret ya 28 mouvement ya sanza pona toyebaka o tozo benga lokola ko déterminer mabota na biso batu na kati ya mokili. So toyebi mouvement ya 28 mouvement ya sanza. Toza un dossier moko toko traiter na ba italien. Ezaki na docteur moko ya italien comme on docteur Antitorin. Docteur Antitorin aza italien pe asalaki production ya 62 bébés. Na étude ya chronologie. Ça veut dire batidia ki nzoto mwasi bazui mulangi bakotisi na sexe mwasi pour na ba mesurer grandeur ya matrice oyo e conservera zemi na col pe balandeli période ba ekozwa injection ya batonga ba sperme ya bana mibali ba bendi na batonga ba chubi bana basalami bana wana bazali lelo oyo misusu bazali na basoda oni misusu ba mwana baza ba rwandais. Ça veut dire to lobi ke ba déformation ezebele basali bato misusu na makanisa ko détruire mokili pona kaka ba exterminer oto benga lokwa l'homme noir. Na boko na biso ba bantu mwasi na zemi ya 4 mois to 5 mois il est interdit que na ba place makelele puisque moi si soit dans zemi ya 4 mois to 5 mois moi na zaka déjà complet azoka ba makelele. Obiso tozol balibanda c'est que photo ça siko ba secret ya ba ndento protéger basi na shona bazemi ko bana baza ba fazerte. Donc na kati ya makambo nyonso ya moto lobike esengeli na boko na biso to yeba mwasi na zemi ya 4 mois 5 mois. Donc akoke place pour makelele était faut la bien garder et moi si soit comme na zemi ya 6 mois avant alimentation to ando laisser ça contre césarienne. Donc basi on subolu kaboye ba ke moi si soit na zemi à partir ya 6 mois faut lire mingi biloko bazei batongo dongo ba misili césarienne boyate ata mwana na 9 kg ata za 100 kg akobima na muselulu ya batongo dongo yo bando kolia po ekitaka tie ko ya ovanda yo justement na otozo ko benga pembeni ya sexe na oda bando pesa muselu moko boye pona empêcher oteke obota na difficulté zemi na nzoto mwasi ekotaka après 12 heures du temps. La mwasi na mbasi passer rapport sexuel zemi kokangama après 12 heures du temps. Après 4 semaines et que ça a 1 cm à tige allumette. So ça a 1 cm à tige allumette. Après 6 semaines, ma kila on est ça qui mouvement 1 cm à tige allumette et que panza na 15 automobimba. Tant que panza 15 automobimba après 4 semaines ni susu tobe oto benga lokola 4 semaines ma kila ne ko zonga et il y sous na chaque partie du corps et na lisu et na matoi et na nini nyonso. Donc bi nzambe asala biso batu pe apesa biso sanza na ye. Ezali kaka na cycle ya 28 jours. C'est que sanza na cycle ya 30 jours te 31 jours te azaka na cycle ya 28 jours ya mutu pesa biso période ya makambo etali kobota. Pona les 6 corps intérieurs auto zoko benga lokole bo même na kata zoto na biso planète ancestrale, ça veut dire bon les 6 corps et rejoindre la planète ancestrale, une planète bleue, tolobaki et ezala koleka bleu ciel ya mapata, soko l'équipe bleu ciel ya mapata okekuta na ndelomo babengi kuna ligne littorale. Après ligne littorale on dépassé à monde okota na ligne torride. Kuna ba analyser nzoto na yo to parcours oyo salaki na kata mokili à partir ya organisme to lobaki plasmatique. Les organismes on nzamba tia na kata nzoto na biso. Tozali pe na ba ko tozo benga lokwa ba prison des esprits. Dans la prison des esprits, ba benga ngo ba séphirat. Ba bengi théosophie, dans théosophie la prison o ba tunyo so ba sembela Yesu ba kenda ba so kufi na komwa Yesu ke na théosophie. Ok, non, l'eau les a ratés, les philosophes. So, kufi na komwa Yesu, ok na théosophie. Et la prison d'esprit. Totangi ba prison monsieur so ba séphirat. Ba séphirat eza ba prison monsieur eza na ba serve monsieur ça ba nzete. Ne mundela so sangi so nyo so benga ngo ba séphirat. Théosophie pas zali donc théosophie là so ki o ngala pasteur o kufi, ok na prison ya théosophie. Kasi ba noir nyonso oyo batika ki basundola ki bakoko na bango bakoma ko kumisa ba Yesu, bakoma kumisa ba Daniel, bakoma kumisa makama papa ya so ba kufi bakena na prison mbengu mbengu.
Le roi papa Diangé na Kuntima. Azali mon église kimbangiste. Banda kufa ana prison ya mbembe. Bato azokosa bato na kutana papa Diangé na tozo lukabino. Pour film que les gens lukabino to que papa Diangé na azara na prison ya mbembe. Aoula 36 autres benga cheat ya vitesse ekuluma ya mai. Aza kuna bazo sambise ba ola tetando ko kosela kimbango makam. Tala ndongo la kisai ko kimbango aza papa na bino nzoka papa minote. Tande ba pesa ki nzoto ya lukuta. Parce que Mundele a tchaki kimbango tina ba cave ya ba site kimbango bande ko kufa te. Mundele akangaki kimbango na 1934 donc ba na prison na auto benga la Kinshasa auti na ndolo ba memie kuna na Équateur mais na nzele Équateur ba kende na e malukuti ba memie na auto zo benga lokola kwa mundi taba comme na kwa mundi bazo ke siko na kata masuwa oke mbandaka kimbangu na kata masuwa bache ba chaîne mais kimbangu wana abimisu ya Mundele na kata mbandaka na mbandaka zake na Mundele mo ba bande ko coiffer kuna kombo na e Monsieur Coq babengi Coquelette Ville yango yo ba mbandaka ba baptiser ko na kombo ya Mundele Monsieur Coq babenga mo Coquelette Ville bandundu ba baptiser ko na kombo ya Banning Ville. Émile Banning azalaki envoyé spécial ya roi Léopold azalaki mutom pousser le roi Pygmée mais aleki ba Pygmée mo moké azalaki envoyé spécial ya roi Léopold mkoto ko lobe makam na bango nyonso wana to yeba makamni ko bali ko sala Tinsville to lobe ka capitaine indien roi Léopold mtabengi saki na Banzangu Elisabethville mwasi ya roi Léopold II na Lubumbashi liko ba ka robe o basi na biso nyonso basela ba mariage awa ezali elamba ya reine Elisabethville. Ça veut dire qu'il faut que tu aies un mariage. Pour que tu aies un mariage, tu aies un mariage. On dit que Makambo est silencieux. Le monde va trembler. Pour que tu aies que Kaya Georges a dévoilé. Et si tu as un Makambo, tu as l'histoire de tu as l'école. Tu as l'enseignement européen. Tout ça, école, na programme, na biso tu comprends bien européen, ba otanga biso bazo si changer biso ba maté belé mais bango ba otanga ndenge mususu. C'est que to kabwana bango enseignement zo kufa. Ya ba européen, non so to ba classe ko kufa po to batanga biso ba classe, ba pesa biso ba titre académique, mais bango ba mbo gérer biso. Dans ba classe le mot kufa to ko tsasko enseignement biso tout ça université ki Congo, ya Lingala, ya Chiluba, ya Swahili, ya mwana ndem ko Msambo. Parce que nous ba ka serembo ko commencer à changer président. Pokosi. Po union européenne tachaka ba président. Communauté internationale mutachaka biso siko to eto samsa communauté internationale to samsa union européenne to pekisa bango bazo resusu eloko moko te to ba to exploiter 26 grandes rivières ya fleuve Congo to Afrique mobimba bambisi wana to ndo ba carton to tekelaka ba européenne so bomoni ke bako ba eba sardine te bako ba eba sardine po rozo ben nzombo ko tena boîte to sali sardine nzombo to rozo ape munganza to bambisi belé to rozo auto to benga lokola auto benga lokola lianga to rozo bambisi tout pour sardine on de la salle conservation chimique on a photo dévoilée en to lancer appel la Kinshasa mobimba gouvernement congolais ko fongola misu boyeba ke to botami na mayela sika bulus kimbango tozo ya pona to régler compte ya makamotali régie des eaux et ça maki na 1934. Depuis le régime des Osama en 1934 jusqu'à présent, Tio principal ou Ekabolakama, il a dit Chassa Mobimba, il a rouillé. Il y a des gens qui ont malade, il y a des cancer, ils ont des malades, ils ont des malades. C'est comme ça que tout ça entretien. BAT, Bralima, parce que en 1923, Moutasana qui ont combiné M. Belgafort, Azab Belge. Mais ce total, conservation chimique, au Basala qui a conservé la cigarette, parce que plus ou moins 8% poison. Il y a nicotine pour les autres dans le monde, n'a pas goudron. Les autres détruisent, ils ont abattu. C'est-à-dire que est-ce qu'on a maillé la sika, il y a la saquette, toujours été na sana. Le roi va toujours mais la puna va tourner, vous avez oublié qui sa tête, toujours un anda panzoi. Argile. Pour tout big ça va tenir sur la sana, toujours ça va manda. Pour obino monter la qui si cher, vous avez posé le monter, vous avez ça va tout cas obino de big qui saka. Tu le vois dire que le premier docteur va vous dire en Europe, na 1622, va kenda qui na Suisse. Parce que ça la 9e état a tenu la première croix rouge na Congo en 1887 et 1884 il y a une convention ya Adina Bala. Mais donc on va y aller dans style net que bala kotaka ba mort o bazo kufa na kata ba bitumba nzo ka ba yiki ko yiba banzete ba yiba kinzete le kwa mvala ba yiba kinzete le kwa bunda bunda ba yiba kinzete le kwa mbonge ba yiba kinzete le kwa Congo bololo ba yiba kinzete le kwa mbunzi mbunzi OK mbunzi mbunzi azali premier nzete oyo abimisa ki ba couleur. La deuxième guerre mondiale, avant ça, la Itex Africa.
donc tozo ya siko na makambo wana pona to lobela bino vérité ya ko panza sekele nyonso ko ekangi mboka so mutu mutu azokanisa ke opposition aussi eloko moko te opposition yebi makambo te opposition faut totangisa ye po ayeba ke okoki kozala opposant na mboka na yo te odiskutele nini mutu aye apesi bino misala akomisa opposant oswanisa moninga na yo bon makambo bino boswana bwanda oswanaka bokende kodefa bambongo na dialogue par européenne or tozoba makambo ya kodefa si mbongo te aye komisi ko makambo tozovandela Congo wana biso moko baafricain totali tobiko États-Unis vana kuna France suka na kuna Suisse suka na kuna Autriche suka na kuna makambo na totala mosima atovandi siko tosali siko bamibeko toyebi siko ke bon fora mayombe biloko na bato komimisa to bando kolesa ba français 6%, 94% c'est pour les Congolais. Autre zobenga bandundu biloko na bato komimisa to bando kolesa autre zobenga lobo africain 90%, 10% to tindeli ba mikili ya poto. Ba bando kosomba et ado to bando kokabate. Nzamba beza je kolo wana poto za leveiller to vandela biloko wana to sala siko ba répartition des programmes. Musala nde amona to kosala o bato bazozela lelo to kotula bato bakotutana pasi koya makasi donc to vanda totala ndeni bato bakotutana ti bakozongela makambo onga na zolo balelo pona to fongola un monde babengi Congo ya sika to bando kufutana ba sedik salaire no ele kaka yangele kaka mo to ke supoto ezate mundela boya to pese Congo ya Kabongo George ndenge bambe babatizaki biso otozobenga lokola Joseph Kabila tolobi ba kombo tu ekokufa bana mokonza mboka bana na bakontinent ya Afrique basala siko ba identité complète pona bakutana face à face na bako na bango tozwa délivrance ya solo mokili ezonga na maboko ya Nzambe to sepea na Nzambe longo par rapport ya bolamu o ya pesa biso ke tozana na bonté universelle ya toute étendue de la terre. Baba ito pesi mbote mokili mumba bolanda biso courage toujours bolembate boye ba ete makambo sikezo ya kobalula tout étendue de la terre 510 millions de kilomètres carrés avec couronne estanchaine o yaki na mokasi ya ko libérer biso na 1960 babengi lipanda to pe kipwanza to pe bonsomi liloba Nzambe bon aseko oya bakoko na biso ekotika aseko na kombo ya Nzakomba na kombo ya video mukulu to wemba ka Nzembo moko pona to pesa longonya toke topesa lusansu na bakoko nyonso ya mokili mobimba tokozala na esengo se na mboka Nzambe mokonzi tokoyembela mvuluzi kimbangu dia ntungunwa kembo na Nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Congo tokoyembela Nzambe Nzamba bakoko yoka biso Nzambe Nzambe ya bakongole Nzambe ya bakoko Nzambe ya ba message Nzambe ya bakoko tokozala na esengo se na mboka Nzambe mokonzi tokoyembela mvuluzi kimbangu dia ntungunwa kembo na Nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Congo tokoyembela Nzambe Nzamba bakoko yoka biso Nzambe ya ba message Nzambe ya bakoko Nzambe ya bakongole Nzambe ya bakoko donc eminze mwa pona olakisa bino ke mikolo eza koya tokobwakisa makambo ba Jésus makambo ba Mahomet eza na parti te eza pe na importance te pona biso bato mwindu c'est kimbangu qui nous attend tokumisa ye totombola na bolamu ya saki pona tokangola mase ya bedi makambo tu o bato bazopesa lokumu na bapaya o Yesu asalaki boye mutu akufa ye pona masumu na bino ti lelo kozalaka na pasi siko maloba wana ezo correspondre te bino bokangani kako akufelaki biso te atolobi ke kimbangu aleki Yesu aleki Mahomet aleki Buddha aleki bato nyonso ya mokili moma na puissance puisque alamusaki 126 000 morts atambola likolo ya mai c'est lui qui était ressuscité le 3 11 mois 1921 jusqu'à le 6 11 mois 1921 so Yesu asekwaki ya solo préparaka date oyo yebi Yesu asekwaki akufa ye na date nini asekwaki na date nini po soko lobi date te fimbwa kekele koya na justification de questions et réponses makotuno Yesu akufa ye na date nini o te babetelenga lisolo nde Patrice ayembaki on me le dit souvent que Jésus n'était pas noir on me le répétait qu'il était tout blanc Jésus était du fer il n'était pas de ma race mais ce que moi je sais il est mort pour moi frère Patrice Bongamaka obetaki bien olobi que bayebisaki que Jésus azalaki blanc azalaki ya race na yo te mais nous avons confirmé qu'il était mort pour toi qui t'a dit qu'il était mort pour toi
zela biso tozoya na film wa kekele osamba malamu fasi ya film wa kekele mbote mokili mobimba liloba nzambe bo mwaseko oyo ekomi ngonga ya tremblement de la terre tokobangela omote baloba ete yake makambo babomelaka bato maye biso tosigné oyo moya eya puisque tokotami na vive voix de prophète noir plus ou moins 34 prophètes tie en ekafela bay liloba nzambe bo mwaseko oyo bakobona biso ekotika seko na pesi mbote na ba messager mokili mobimba na pesi mbote na administration des messagers France, États-Unis, Canada, Londres, Suisse, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Tokanganaga, le Congo, la bombe, l'okitwaliko se et aux hommes service au bolingo ou bandaka mokili pona tokangolama to se pena nzambe longo etika la sebongo pona mokili mobimba. Bye bye. Tolobe la vie, maninga tanga koki tolobe la vie. Tango zifwe tolobe la vie. Boya tovanda tolobe la vie. Tango zifwe ni tolobe la vie. Nasida Congo tolobe la vie. Wantikwa motote tolobe la vie. Monde entier c'est si tolobe la vie.